ezanga sœur Jojo nazaki opesa ba témoignage à Lokuta na ba église. Au travail na ba pasteur ya minene na mboko. Na travail na pasteur ya minene ebele, mon côté mbaleti mebele. Ndeti témoignage nga liboso. On a pesé elongolanga soni kotanga elongolanga soni kotanga sona courage ya ki démon. Na pesa ka témoignage na zaka na bibon. Et ça là une année et si la raté. Tant on a l'équipe pasteur délivrance bibon na kenda kuna hôpital ebele. Donc bazo meka na façon tout les autres bokatela kaka pasteur atinga loboko bibona elimwanga na kolimo. Nyo so neza na Lokuta coopération kana pasteur. Nyo so za Lokuta pona mbongo kaka ti. Ko pasteur azwaka lokumu ba client ba azwa lokumu pona donc no pona bisenga mokili. Bango mzambi bacheno mpanzi akoma welela intérêt mokili azana succès azana mbongo donc lokumu na bango ndiye yango wana. Maman Jojo pour ceux qui sont honnêtes que yo vraiment outi vraiment na mon nango maman donc ba témoignage mimi to mona que non nzamba bikisi na mbasu balakisi mbasu na lokolo na bikisi na mbasu nzambe ya inter parce que nzamba pasteur tel la bikisi na zaki boité na zaki aveugle na moni donc pour na yo ezala nango Lokuta nyonso to na Lokuta nzamba bikso mbasu o mususu obimisa ligorodo ndechi ligorodo no za poison ake ko fa mutna libumo kufate nyonso itaye ba jeune bino Lokuta liboso ya TV lokolo poli ezala na babilo basalaka bachaka wana na lokolo koma ndechi mbasu achaka nini babetaka pata farine ba kisa joua 5 glace wana batina lokolo. C'est pour quoi mbasu ezotanga mai. OK, Lokuta. Voyez pas passer premier jour à prier, deuxième jour, troisième jour pote kauki. Pote kauki nyoso na Lokuta. Comme donc so monique eza muntu quartier na bino alilekiti na écran yeba zimbongo ebele. Azimbongo. Pona kosaka témoignage Lokuta. Liboso azaki ko bomba image. Mais lelo comment na ngomona muto yebi donc nyoso na Lokuta. Azambongo ebele. Bon, ezaka ndenge tosalaka ba théâtre na ba télévision ndenge basalaka babomi mutu batie makila basali boye ba pratique wana ekotiti na kati na ba église bon église gangi wa ba beti maboko pasteur azaya nzambe nzoka za ba kumonte donc toujours bambasu ndenge expliquer ne bataka ba farine bakisa ba senga ça va bien lokolo mutu cameraman azui boseke na cameraman peut faire na kati donc ça pour que préparer donc moi je regrette trop que ça ngone sengote que maman Jojo aza l'homme de bando bazola na biso parce que ba pasteur mingi o basala makamwa ba grand pasteur mususu baza mitema ya komata ndeko alobi pe travailler na mingi na bango donc bazo tangela biso ou permettre biso mama tanga bakombo donc ba pasteur mingi nde bazola na biso boye donc na bandim na bango so baza na poto baza décourager parce que c'est Jojo le lazo tanga bakombo ya ba pasteur wa collaborer na bango na système ba mbasu faux miracle o na bukana o na mona raté o cancer nzama bikisi nzama pasteur boya bikisinga nzo ande Lokuta azo tangela biso liste ya ba pasteur wana ndelo Sama